bonsoir, bonjour à tout le monde. Ils ont maman ni cuisine, maman cuisine ani, any cuisine, any cooking, any cook, des nous sommes bien gelango. En tout cas, na pesi no bambote belé, bambote mingi bisika bino bozali. Tika ke nzambe na lola apambola bino, apambola mabota na bino, apambola bandaku na bino, apambola o nyoso tu bino bokosala, aza na bino butu moye tango nyoso na bomoye na bino. En tout cas, kimia nzambe erenie na mabota na bino. Nde loko ona kina bosenga kweze loko soto osenga te pa na nzambe, tosenga ka kimia na erenie na mabota na biso. Pour ça kimia nzambe toza eloko pamba. Il faut kimia nzambe renaka toujours na mabota na biso. Tosenga ka nzambe arenie na mabota na biso, tia kimia na bana, tia kimia na mabota, tia kimia na mabala, tia kimia na entourage na baninga, en tout cas kimia na eleka ya ebele. Na yeko kotsa susu elubuya lelo nde na lobaki normalement il fallait na salango lobby mais lobby na kwa ko salango te po mutu asunga nga na ko filmer cameraman na ngai azalaki occupé ya mwana lelo to sali pour que na kotsa elubu oyo eza elubu moko ya moke ezwaka nango vraiment bata ebele te pona olamba ngo eza mbisa mai na dongo dongo. En tout cas, ma maman, bon, mais quand bisa mai na dongo dongo, wana eza vraiment kitoko, eza vraiment kitoko. Et puis dongo dongo eza la ka végétable moko très kitoko. So bo moni ba sénégalais, ba malien, na ba repas na bango nyo surtout au bango balia ka bazanga dongo dongo te. Bazanga dongo dongo te. En tout cas, ça va très bien pour la digestion. Et ça la ka très bien mais kaka ba dongo dongo comme moi, ba tout ba linga dongo dongo te, na dongo dongo ça allait très bien et au sunga on a digestion na yo. Pour biso babilo comme ça biso bato Afrique centrale to liaka nous avons lié ba kwanga ba makasi bo lié babilo comme ça makasi et là mususu biso ke lingi nzoto na hote et ko ikopesa o constipation et ko créer lo ba problème ebele na nzoto mais dongo dongo ningi ezali boye esunga ka makasi esunga po na constipation esunga po na digestion en tout cas okozala na problème te dongo dongo eza vraiment malade donc mona ke ba malien ba sénégalais bazanga ka dongo dongo na repas na bango ata balambi ba bilubu ndeni ata balambi ba nyama ndeni en tout cas dongo dongo zaka repas na bango vraiment principal ka ndie biso na ba Afrique centrale na Afrique centrale to zanga apondu te na ba bilubu na biso na ba fête na biso na makam na biso nyonso to zanga apondu te bango pe bazanga dongo dongo te mais recette na nga lelo na inga na présenter bino na obenga cameraman na nga pembeni aya neni kana aya ala kisa biloko nyonso naza nango donde na lubaki na osala mbisi na ngai yango yo bokomona mbisi na ngai yango na tie awa na somba ka mbisi ya mukepo na lakisa kaka recette o mama asenga ngai mbisi na ngai yango yo ezali awa naza na dongo dongo na ngai comme na baki dongo dongo na ngai yango yo dongo dongo yango naza nango awa naza na matungulu na ngai donc tant na lobi dongo dongo tant na zo lakisa dongo dongo donc na lakisa o na tikaki yango na tikaki ya mobesu na ngapona lakisa bat po esi na kati boyeba na tikaki o na tikaki oki na lakisa batu naza na matungulu na ngai yango yo nde na kati a matungulu na céleri na ndembi do yango na tie awa matungulu céleri ndembi donc céleri yango yo mtunso ayebi et puis na tiaki pe cilantro donc eza cilantro bano cilantro na tiaki mukie cilantro yango yo et puis na ndembi na ngai eza na kati wana naza na ba aubergine soit disant aubergine na ngai eza awa aubergine na biso naza na masolo mais solo modèle o ya biso ya Congo mais o eza ya Congo te o eza solo na biso ya auto za ba vietnamais ba chinois mais ezalaka à peu près ndé moko na o ya biso ya Congo en tout cas na saila yango vraiment c'est très bien et naza na solo oyo yango na kati yango déjà parce que pour na ko gagner temps yango na bongisa ki déjà na kati yango wana naza na aubergine yango oyo moni aubergine na sina kati yango na tiango wana naza na poivron na biso oyo binonso boyebi na sina kati yango na tiango pe wana matungulu comme j'avais dit na kataki déjà matungulu nanga na kataki yango eza déjà na kati et puis naza na ba pilipili na ngai yango mutunso ayebi pilipili na biso oyo yango ezali awesi na mix yango pilipili na biso oyo babenga yango alberto bien albanero voilà albanero yango pipi na biso ya Congo et puis naza na oyo ezali neti
pilipili oyo babenga yango nini eza neti comment babenga so pilipili na bosani komona oyo ba mexicain jalapeno eza famille mona jalapeno voilà jalapeno mais eza penza jalapeno te eza même famille na jalapeno. Ok, sikoyo nalakisi bino belubu nyonso tu ndenge naza nango nde na kosala mbisi na ngai. Naza na garlic oyo ezali ail ezali awa, naza na tomate esi na niki yango. Tomate oyo nalingaka mingi kozwa yango epa baasiatique, ezala vraiment basali bamélange ya balégume nyonso tu na kati ezalaka mpe bien. Naza na mafuta na ngai ya huile yango oyo mama yango na bai tosalelaka mingi huile, mais soki oza mpe na huile oyo te, oza na olive oyo te, okoki kosalela no bamafuta nyonso tu oyo, mais tokomi kaka mpona koevite bamalade na nzoto tout ça, yango ifo kosalelaka baolive oyo ezali malamu epuis mingi te mokie. Biloko na ngai yango nyonso nde nalobi okoki kolia yango na fufu, okolia yango na loso, mais ngai nakoakompagne yango na makemba. Naza na makemba na ngai yango nakoakompagne yango na makemba, oyeka mbisi ya mai na makemba ndenge ezalaka kitoko. So nayeba ekosala lituma penza bien nakoki kosala mpe na lituma, mais je préfère na kosala yango na makemba na ngai ya kokalinga. Ekozala penza fanatique ya makemba penza te ya kokalinga, maintenant basoso oyo ekosala très bien, mais okolia yango na fufu na loso tout ça. Donc mpona kobanda nafongoli moto na ngai, natie mafuta na ngai na kikalumu na ngai, natie mafuta voilà, natie mafuta na ngai wana comme ça ta mafuta na ngai obanda kotoka naluka kofena za mafuta na ngai déjà. Comme j'avais dit tout à l'heure, vous avez tout là. Awa comme ça na kozwa soki mafuta kenge na mafuta na ngai, so mafuta esali neti kobela na kokalinga dongo na ngai, dongo oyo fo kokalinga yango po esala zei te, po so kokalinga yango te ekosala ntango kolamba yango osala bazei ndenge esalaka zei wana. Bato mosusu basipportaka zei wana te, balingi komona zei wana, alors po oevite zei wana, pour que zei wana disparaître ezala te, il faut kalinga dongo na yo. Donc c'est ça, nakokalinga dongo na ngai naozela moto emata mwa moke nokanga. Donc yango nde nalobi bamama elubu oyo eza vraiment kitoko mingi, bomeka yango soki bomeki, en tout cas eza facile à faire, eza vraiment mindondo ebele te. Ka nde na expliqué otie biloko nyonso nini nalobi, en tout cas omoni tozosalela mingi bikilakilala mosusu baépice tout ça po biloko na bango mpenza ya awa. Ka nde tolobaka ezalaka mpenza naturel penza te, se salamaki depuis tout ça bambisi tozosombese eumeli moni. Alors pour garder goût nango wana po yoka mona kwa kitoko malgré nde tosalaka, il faut toujours oza na baingrédient nyonso tu oyo. Mais soki eza nango bambisi na biso ya Kinshasa ya Congo, toza na problème te. Ozwi kaka ya fraîche, obwaki pilipili, obwaki mwa mungu na yo eleki esili po eza fraîche, mais mingi oyo ezalaka mpenza fraîche te. Alors nakie kotia mafuta na ngai, nakie kotia dongo na ngai na mafuta, natie dongo na ngai na mafuta, dongo na ngai na mafuta nde natia yango awa. Mafuta nde natia yango awa dongo moto ekanga mwa moke, meme eza te ekanga epenza te, mais moto emekana kokanga. Ok, natika yango na moto. Donc nde kaka nalobi babiloko nde nayebi, donc soki oza kaka na mwa babiloko ya mike nde nalobi awa, en tout cas repas na yo de recette na yo eozala vraiment très bien. Donc matungulu, ndembi, céleri, aubergine njilu na tuso yebi so benga yango njilu, donc solo, mais solo oyo eza solo ya ba vietnamien, eza ya biso ya Congo te.
mais ça va vitamine, mais c'est à peu près la même chose. Ça quand ndenge moko, puis la mbuma, de la lobi wana ba poivron et tout ça na kati na sangisi, oza na garlic na yo to bengi ail, oza na tomate na yo déjà mixé, basi ba mixa ngo na ba biloko nyonso na ba fruits. En tout cas c'est bon. Oza pe na tomate mosusu pelé, soi-disant pelé, mais na rotia nyonso na milité. Non c'est ça. Donc na biloko wana surtout na ko accompagner ngo na mbisi na makemba na ngai. Et puis na ngina ba likambo mbisi. Normalement mbisi apanzanaka noki mbisi ezala apete. Déjà na sali ye bona resaki na sokola ke na mama ya moto alongwaki mo bazei wana zomona muke kaka mama ya moto ngeka kolongola ye na bazei wana koloba te ko tie na mama ya moto otokisa ye penzo tokisa ye akopanzana tanga kopanzana déjà tango tiaki déjà na mama ya moto akopanzana tango ya kolamba ye akokoma potopoto na nzungu le temps obimisaka ngo na nzungu omoni se panzani moya ko récupérer ngo pour servir batu ezali te yango en tout cas mbisi ya mai souvent batokisaka ye te mbisi ya mai batokisaka ye te ata même soko ozokalinga ye ndenge basaka ye mosusu ya kokalinga ngo okalinga ye kotoki mposo ozotokisi ye alembi ntango kotia ye okalinga ye ebandi kosote esote ebandi kopanzana leto ozolongola ngo epanzani orécupérer mbisi te mosu epanzani alors mpo lamba mbisi ya mai kitoko mpo lamba ye kitoko il faut osala nde donc rincer kaka moke na eau tiède po alongwa bazei na ye wana eau tiède rincer kaka moke ebwakeli yango mwa mungwa moke kaka esili comme ça ntango kolamba ye le temps ozali moko eza mama oyebi nde tolambaka ozoverifie nzungu na yo ozotala ndenge nini ozoverifie oyo ezika te epanzana te donc na sens wana nde ngai na explike mpo na mbisi ya mai ok nazomi awa na bandi kobatusa dongo na ngai en tout cas dongo nde ezobalusa yango po il faut tika kokobela ozomona po soki ebeli te ekosala bazei en tout cas sauce na yo ekosala zei moto mosusu alingaka dongo te bazei wana akokango te ozomona nayebi sheri na ngai na ndako oyo alingaka dongo te siko ndenge nalambaka yango na ye mosusu nakalingi yango boye nakalingi yango mpe nakalingi po amona yango te alors ntango kotia yango na biloko aoyeba te kotiaki dongo aoyeba te otiaki dongo alia yango wana mais soki osali yango boye te ke azomona bazei wana ndenge ezali aoyebaka eza dongo aolia te ozomona c'est ça donc c'est ça donc dongo eza très bien nauti koloba eza légume moko kitoko bamama bapapa bomeka dongo eza nango mabe te soki elambeli kaka nde ezalaka ekeseni la mosusu balambelaka yango ndenge mosusu na façon mosusu mais meka dongo motu nyonso tu akotala recette oyo nde naosala ya dongo oyo kende komeka otala ke okolamba yango bien et puis bato ozalaka nango na bandako bakoli eza légume moko malamu dongo eza légume moko malamu ekosalisa yo nde nauti koloba awa mpona digestion na yo ozala na problème te olia en tout cas sans problème ya ba constipation ou pas ekosunga yo vraiment makasi non c'est ça osela lutu oyo mingi naza na moto abenga ye nga lobi mama nisalelaka mingi baluka ya mabaya mais je préfère même nasalela ya plastique mingi po baluta mabaya wana nalingaka kosalela yango mpenza mingi te na kitchen po ntango ozosalela yango esalaka nini eza kolongwa wana mabaya wana eza kolongwa ndambu parfait ezotikala na biloko tout ça yango na préféraka mingi nasalela yango mingi nde na pondu kaka nde bayebisa biso ke okokutisa libuta libende te na pondu bon nde tokola nde bayebisa biso bongo mais mingi nalinga kosalela plastique oyo po ozoverifie yango mais oyo namona yango neti bon wana selo ngai nayebi te motu mosusu soki alinga kosalela libaya ça dépend mais nga mpena namonaka neti mabaya wana esilaka eza kosila moke ezosila moke omonaka lutu ezalaka mo epesera mone ezalaka kokende kosila omona ekondi donc na sens wana donc je préfère me nasalela lutu oyo ya plastique donc nazobalusa
ba mama kanene alobaki na vidéo na mususu faut koye kola kolamba ba mama kolamba ezali très bien eza dépense de moins au lieu ya kolamba okende kolia libanda kolia libanda eza ba dépense makasi dépense mingi alobaki kolamba na ndako eza bien parce que ntango ozolamba na ndako ovi kotika na left over oyambi mpe mopaya na minuit na 1h du matin omo oza ta na biloko akopesa mopaya bon yo motu oyo olambaka te olingi olamba te eloko moko te so oyambi mopaya okopesa ye nini na butu na 1h 2h basi bakangi baplace nyonso tu mopaya na nzala soki olalisa ye na nzala yango wana fo kolukaka kolamba mpo ba left over etikalaka nango ebomba ntango ozwa motu na butu ata yo mo mpe okoyoka nzala so na babutu olamuka oki koya koluka biloko akolia to bana tusa mais so yo olambaka te olambaka na yo te na frigo na yo eloko etikalaka te elalaka te eloko moko te soki oyoki nzala na butu surtout vraiment mopaya okosala ndeni ata a toyambaka na biso bapaya te mais okozwa mopaya mo mpe ya par hasard oyebi te sikoyo eloko akopesa ye ezali te yango wana il faut toujours kozalaka na mwa baréserve kozala na mwa basardine na ndako kozala na mwa baexecteur na ndako mwa babiloko moko koyamba mopaya moko ya vite fe be yo moko mpo okinzala na moto fungolisaka lino mbangumbangu olie to execteur na yo osali yo na sens wana yo nazokontinue kokalinga dongo na nga nde bomoni awa nakomika kotiango yo na bai natiango mustadi moke ok ndeka nalobaki na banda ozela dongo ebela moi sikoyo dongo nde ebeli nango eza su na bazei wana te nde na bai bazei wana eza lisusu te alors sikoyo na kotia matungulu na nga nde nasopi matungulu nyonso bomoni nasopi matungulu na ngai na continue susu kobalisa yango kaka ndenge nalobaki nazobalisa un peu dark, hein? Il y a un peu de maman dans les moutiers pour que le roi vienne appliquer. Maintenant, il faut forcer la lumière pour la lumière, les autres ont ma casse. La prochaine fois, on va avoir la lumière pour la lumière, ils ont ma casse. Ok, merci matungulu na ngande bomona soki matungulu. Ok, maintenant na kozwa ba aubergine na ngai nyonso nene esa bino na kata yi aubergine na ngai yango bomoni na sopi yango susu na kati awa. Donc bozoma ba aubergine wana mama eza ba légumes. Donc légumes eza kaka te épinards, légumes eza kaka te je ne sais pas pondu, ngayi, matembele tout ça. Oh nyonso totie awa de nation ezali pe légumes. Donc ils ont remplacé épinards, ils ont remplacé matembele, bite tout ça. Donc eza aubergine eza déjà légumes. Ba poivron wana eza déjà légumes. Donc eza na problème te ndeno osali boye na mbisi wana donc il faut accompagner yango très bien pour kolamba yango na légumes. Nde nazobalisa yango na kokomplete babiloko na kotia na kati après ok nayosa bino naza mpe na tomate yango nakataki ya mbuma nazwi tomate mpe nasopi awa boyi bien ke tomate mpe ezalaka légume nasopi wana naza na ai nde nayebisaki bino naotia ai na nga moyen kosalaka bamesure eza te me mama yo moko na cuisine oyebi ntango otala quantité ya biloko na yo okoyeba quantité ya ai ya mungwa ya eloko nyonso otia na kati donc natie mwa ai na ngai yango wana natie ai na ngai yango wana natie yango ekontinue na kobakisa kumi na nga moke naza nango
natia bouillon naza na bouillon ya soso naza na ngwawa naza na bouillon eza bouillon soso bouillon surtout boyebi yango nakobakisa bouillon soso na kati natie mungwa te parce que ifutanga biloko natie bouillon wana ezaka deja na mungwa moyen nabakisa mungwa lisusu eza te natie kaka bouillon wana mais ntango ekobela soko omoni ke mungwa wana ekoti mpenza te alela okoki kobakisa mungwa mwa moke donc ça dépend ndenge ozokosalela yango natie cayenne pepe naza na cayenne pepe moke eza cayenne pepe moto nyonso toyebi cayenne pepe natie cayenne pepe awa moke naza na black pepe moto nyonso toyebi black pepe ezanga te na babiloko na so black pepe natie mwa black pepe nanga mpe moke na kati po epesa moko ya mwa pimbo voilà naza na deja kumi nabosanaki naza na feuille de laurier oyebi kati na feuille de laurier na ngai yango oyo nabwaki yango na kati awa omwende nasala bozali ya komijote yango moko koze mixe ok nakozwa sikoyo tomate na ngai nde nayebisaki bino yango oyo nakosopa na kati tomate eza tomate mix na mix yango na bavegetable na aubergine nyonso tu nazwi tomate yango oyo natia na kati voilà na bati tomate mosusu ya pele yango oyo eza suki ya mingi te eke kaka ok maintenant nakotika yango kolimbisa nakotika yango etoka ndenge kotoka epuis nakozonga mpona lakisa bino ntango tokotia mbisi attends un peu nabosani kotia moni naza na pilipili oyo nalakisaki bino wana po mbisi ya mai na badongodo oyo nalakisi bino ezalaka kaka bien na pilipili donc naza na pilipili nde nayebisaki bino nasalela spetula na ngai oyo nayebisaki bino depuis po kozala toujours na spetula eramasaka babiloko très bien na motie mwa pilipili na ngai na kati wana po efeza na mwa pilipili comme ça natiki mwa mokie nazaka na mwa naye na ngai ya moke natiaka mpona sauce moke kaka nde nayebisi bino biloko ya mboka oyo ifo kaka koluka kobakisaka mwa moke bo sino te moyen te donc natiki tokozonga nsima ok donc kaka nde nayebisaki bino tokataki nanu pone nasalaki bamélange wana nyonso tokomona nde nasalaki bamélange wana tout ça ifai nazela etoka vraiment bamélange nyonso bomoni bolandi bamélange wana nde nasali nde nalobi na banda kozela etoka mpo naya kotia mbisi na ngai na kati comme mbisi ewumelaka te na moto soki olobi otia yango nde natiaki basoso wana avant elingaki nyonso elemba epanzana yango wana sikoyo ifai natika sauce na ngai ebela sikoyo sauce na ngai antuka ebeli tu vois ça sauce na ebeli on sauce na ebeli attends je prends la cuillère sauce na ngabo monde ebeli penza kitoko ebeli vraiment très kitoko donc ndani kuta koyeba te ke dongo ezali awa nituta koyeba dongo so natia ta sauce botala eza muselulu te po nini po nakalingaki yango omoni po nakalingaki yango eza muselulu te donc voilà sikoyo lokola ebeli boye moi natiki ba aubergine na nga mibimba po aubergine eza légume okolongola yango otie na sani na yo accompagne yango na mbisi na yo yango oyo sikoyo nazwi mbisi na ngai naye kotia sikoyo na kati nde nayebisaki bino
mbisi comme une partie ya suka oyo yango emumelaka te nazwi mbisi na ngai yango na tie nde na bai nasali mbisi kaka mokie mbisi na ngai yango na tie sikoyo na sauce wana donc na sauce ya gombo wana soi-disant gombo nde babengaka donc gombo eza dongo natie mbisi na ngai na kati wana bomoni sikoyo nakobanda ntango kokosurveille yango otala nakitisi moto po ezika te nakitisi moto na ngai donc nde nabayeka mama oyebi ndenge balambaka il faut otala ndenge bazolamba biloko nyonso tomesure bamesure na yo moto otem songa na pesa bamesure ya kosala eke osali koko esimbi te yo moko oyebi nde okosala overifiaka sikoyo mesure na yo lokwa natie mbisi boye sosi wana esebelaki sikoyo na kosala nini nakobakisa mai sikoyo mai oyo nakobakisa nakotika kobine nange epule nano epule po mai wana ezala tiede nakozwa su mai ya malili te donc nakotika yango epule po mai wana ezala tiede yango nakokule robine mosa nakobakisa mai po ematisa mwa sauce po sauce eza ebele po ematisa sauce po mbisi na ngai ebela donc nazwi mai yango oyo omoni eza tiede atie wana po emijote yango mbangu ebela sans problème. Donc c'est ça. Et nous avons vraiment facile ya kolamba. Soko landi kaka ndenge na lobby. En tout cas, il faut créer yo ba problème te. Donc moi ni na tie mai na ngai. Nazo vérifier na volume ya sauce na ngai. Donc volume ya sauce na ngai. Na tie mai na ngai ya wana. Kato oza besoin ya sauce wana nde yango tokolela nango loso yango nde tokolela nango fufu yango nde tokolela nango makemba donc c'est ça natia yango mais ntango na banda ekotia yango bamama nabosana ekoyebisa bino ke na kati wana nasalelaka timerique nalobaki yango timerique oyo nazolobala bavideo na ngai nyonso atoka bamai fo bozala nango esungaka mingi esungaka bamaladi ebele na nzoto timerique esungaka maladi ebele na nzoto parce que soki otambo meme na bapharmacie okuta batimerique oyo ya bacomprimé ezali ya bati naza nango kutu na timerique ya ti mpona yebi soki nasalelaka timerique wana na bamodele nyonso tu naza na timerique wana yango oyo ya ti naza na timerique ya ti donc soki okoki kotia yango na biloko te okomelaka yango na ti mais de préférence otia yango mpe tolambaka mikolo nyonso toliaka mikolo nyonso otia yango na biloko na oyo ezosunga bamaladi ebele na nzoto nayebisaki bino kota na internet mama nyonso oza kaka te mama mosala no kaka kovanda mama eza kaka télévision otali théâtre oyo olongolo te théâtre oyo olongolo te non mama ya lelo te mama ya lelo faut ozala barecherche il faut kosala barecherche il faut kokota na bainternet koluka koyeba kodécouvrir omoni eloko moko nde nalobaki oke na internet oluki yango oluki kombo oluki elobi nini elobi ata meme maladi na nzoto okoti otali maladi oyo eza nini elobi ata okende hôpital biso médecin ayebi so eloko moko bokomprendre te ezwa kombo na yango yaka na internet mama eloko nyonso toluka eza na kati internet kotaka na google donc Mr Google mais c'est google akopesa yo makambo nyonso donc problème mosusu eza te kotaka na Mr Google tia kombo eloko na wana parfois kutu google akokorrige yo eloko ozoluka opesa yo réponse nyonso mama azaka te vanda bandola mokaki na ntongo olamuki yo wana na télévision otia chaîne o mabe théâtre oyo obandi osisi on apprend rien na bathéâtre voilà toza koapprendre rien mais mama ya lelo sala barecherche na yo découvrir makambo ebele ozala mpe na kati ya société oyeba quelque chose mama donc yango wana zala na timerique na yo yango mpona santé mama donc tobanda koprotéger basanté soki mpe oza kobatela santé na yo te oza bilialia ozwi oyo okotisi tu ne sais pas dans l'avenir ekocréer leo eloko nini na nzoto na yo il faut kocontrôler eloko ezokota na kati ya nzoto na yo batimerique ya bati yango oyo toza na batimerique ya banjenja yango oyo naza na bamodele ya banjenja ya bati nyonso tu ya komela ezali toza na bati ya basuper slim soki omoni mpeke olingi mpe okonda oya mwa mokie tout ça basuper slim ezali donc nyonso eza na mboka oyo okolotuna kaka yango nabaki mama kose gene te soki oyebi eloko te ozokoka tuna ya des gens toujours oyo bayebi bakoyebisa donc timerique yango oyo ezangaka na biloko te timerique yango oyo et en plus
yango ozalaki koyebisa bino mpe tangausi natiaki mpe tangausi mokeba tangausi ezalaka na bacuisine na biso te tangausi ezalaka toujours na bacuisine na biso tangausi mpe ezalaka très bien mpona santé mais koexagere mpe te tangausi na kati ya biloko nango mama po bamaladi ekomi ebele na nzoto batension e baboye donc soki moto aza mpe na batension ya likolo high blood pressure il faut kosala attention mpo lekomi batata lelo ekomi kaka o namelaki kunanga tangausi namelaki tangausi mais est ce que bosi bocontrole basanté na bino bosi boyebi basanté na bino ndenge ezali est ce que bozwaka mpenza ntango okomona bamédecin ou bien na bafarma awa na états-unis na bapharmacie nyonso to awa batensiomètre ezali free batensiomètre ezali free les états-unis mobimba na bapharmacie kota na pharmacie kende basi batiela biso tensiomètre wana ya ofele ovandi oza na note na yo na kamwa bouclette na yo ozokoma lelo blood pressure na yo ezalaki na combien okomi oza kovérifie mama parce que c'est très important o kaka moto akweyaki o nasalaki vertige nakwei o namonaki vertige oyebi te ezali nini biso tension esekomaki o ba 180 ba 190 donc o 180 tobengaka na basystème na biso ya afrique ya Kinshasa c'est 18 c'est 19 quand on dit 200 c'est 20 na Congo so balobi 170 na Congo c'est 17 donc eza déjà likolo est-ce qu'on contrôlaka yango tozokufa pour na cause ya koyeba te donc faute de connaissance tozokufa tozoyeba te nzoka tension ese mati yo wana okamati masango mamiki yo wana okamati batangausi otondisi na nzoto tangausi boyeba yango bien ezali excitant monene tangausi oyo bamama nazoyebisa bino bapapa bato nyonso bazolanda en tout cas na kati ya elubu na ngai ntango nazopresente kolamba naza mpe kopesa baconseil en même temps donc nazosangisa nyonso tu ezali excitant makasi yo moto ozalaka deja na attention likolo okamati molanga tangausi omamiki mama asopeli oyo batangausi na bilo osangi basante na oyo ezali ndenge nini yo wana nalingi kokende na badétail te bino boyebelo nini nazoloba donc il faut faire attention na batangausi bo vérifier basanté soki oza moto batension ya likolo en tout cas sala attention na tangausi donc boyebi kaka eloo nini alobi na oyi kobanda kodéveloppe yango awa te donc yango wana ndenge nayebisa bino donc ntango natie biloko na ngai nazongi awa natie yango deja na moto natiki yango etokaka na moke na bakisi moto etokaka moke entre temps mafuta na ngai nde nalobaki yango wana na moto nabaki mbisi na ngai wana okoli yango na fufu na loso na biloko nyonso ngai na préféraki nasala yango na mwa makemba ya kokalinga yango nasi natiaki mafuta na ngai na moto si nakataki makemba na ngai yango makemba na ngai nakataki yango nasaisonne yango na mwa mungwa mokie ale atie sikoyo yango nakomi kotia yango na moto dine mwa moto moke po so moto eza makasi ekobela bien te dine moto yango wana atie makemba nanga na moto mpona siki yango ebela ntango ekobela na mama bo eskize mwa moke mbongo ekaulinga nameka nakomela mwa jus na ngai ya moke entretemps tozosolola motema moto voilà natie makemba na moto natie makemba na moto sikoyo nde nabaki natiki mbisi na ngai ezotoka donc natiki na nango etoka comme ça na ntango ekokoma na partie ekobela comme ça nakoya kolakisa bino lisusu yango donc eloko ndenge nalobaka bamama conseil naza kotia baconseil nyonso nde nauti koloba na makambo nyonso tu santé liboso santé tokitala santé biloko oyo tozolia mama bozangaka légume na biloko na bino te légume épinard luka tia na ndako so ba épinard na osomba ba kovi na bango oyo ezalaka awa tobenga yango green what green voilà abenga yango green somba yango nyonso tuzala nango na ndako soko olataka moke légume ezanga te en tout cas nakozonga mpona koyebisa bino partie ya suka biloko soki ebeli na présente bino yango ok
tozongi lisusu nde nalobaki mpe tobandaka kozokata kokataka mpona baminite mposo tolobika totika nde tozosala ti en tout cas baminite ezwa biso baminite ebele ekoma difficile mpo totia yango ntango tokoposte yango na Facebook baminite soki eleki ebele moyen eleki eza te donc tokomi na étape asuka nde nalobaki alors biloko na biso nde nalobaki elubu na biso ya mbisi ya mai na dongo na bamélange nyonso nde nasali bomonaki ebeli alors nakolakisa bino yango oyo ebeli eza vraiment ya kobela cameraman na ngai if you can come check si bomoni ndenge ebeli yango oyo très bien en tout cas eza vraiment kitoko makasi eza vraiment kitoko makasi yango nde ebeli loko ebeli makemba na ngai mpe nalobaki na kolia yango na makemba na ngai yango wana eza na moto mpe eza kokalingama natia yango na moto mwa moke po ezika te ebela nango ka malembe makemba na ngai ezokalingama mbisi na ngai ebeli sikoyo nalingi na kolongola yango nde nalobaki na kolongola yango napresente yango na sani na masani na yo kaka nde nalobi sani na yo fe ezala propre ntango ozolongola biloko na yo sani ezala propre soki ezwi nde tolongola ale so bamafuta ezwi pembeni atoka loka serviette bangosa bamafuta naza na sani na ngai po sani na ngai yango nde nazolongola biloko wana yango oyo nalobaki mbisi na ngai yango nde ebeli ndenge nasalaki mbisi mpo soki osali mbisi ndenge nalobaki te ekopanzana na nzungu na sani soki epanzani ekozala bien te moyeke mbisi na ngai ebimi kaka mobimba yango mobimba mbisi na ngai epanzani te yango oyo ebimi mobimba nde natie mbisi na ngai awa en tout cas ozomona epanzani te po natiaki yango ndenge nalobaki mpo soki otiki yango etoka makasi nde obi otiki mbisi etoka ntango okosala yango na bamélange boye ekopanzana nyonso ntango okoma obimisa yango na nsuku orécupére yango te mpo te epanzani donc mbisi na ngai yango oyo nabimisi yango kaka nde nabaki mobimba ndenge natiaki yango oyo ebimi awa mobimba mbisi na ngai ebimi mobimba yango oyo nyonso tu alors sikoyo na mopanzi oyo nde naesali bino babiloko nyonso nasalaki sosi yango baaubergine bozomona aubergine solo na biso so diza njilu na biso baluba tobengaka yango bongo biso bataliban bino moko boyebi bajuif na ndenge bobengelaka biso eza nango problème te bobengaka nga taliban na ndimi obengaka nga juif na ndimi obengaka nde nyonso kobengaka na ndimi kaka donc biso tobengaka yango njilu epa na biso donc njilu na ngai yango wana ebeli mpenza très bien moi nakataki yango kaka minene mpona récupérer yango comme légume parce que basolo wana baaubergine green pepper ndenge natiaki bapoireau bapoivron nyonso eza légume donc atolambi épinard te olambi soki pondu te soki nini te il faut oza na biloko oyo nyonso na pembeni na mbisi na légume mobimba yango wana te oliaka biloko te sans légume ezali bien mpona santé bamama nazobandela bapapa oyo mpe balambaka balingaka kolamba aza na cuisine en tout cas bayebisa bamama na ndako balambelaka bino biloko sans légume te mbala moko je peux comprendre mais légume fe ezanga te soki ndunda eza te matembele eza te eza abimisi kaka baaubergine asalisali bamélange okozwa légume donc yango oyo nazobimisa balégume na ngai nyonso tu ndenge nalobaki non c'est ça donc mbisi wana eza kitoko na mwa chunga wana na mwa pilipili wana bamama en tout cas c'est très bien bomeka kaka elubu oyo okomona yango vraimen eza kitoko makasi naza na papier na ngai nalobaki une fois soki otie biloko fo omake sure ke mafuta na sani na yo nde okoservi pangusa mafuta mama pangusa sani kotia sani te otie biloko mafuta emwangani nango bisika nyonso okipe na yo te osisi mpe na bote ya présentation ya biloko na yo na sani tout ça donc sani na yo fo pangusa yango bien yango nalakisi elubu na ngai yango wana ya mbisi na dongo donc eza vraiment kitoko mélange eza bavitamine ebele nasangisi na kati wana donc baprotéine eza bavitamine ya modèle nyonso tu eza na kati ya balégume oyo bamama bomeka en tout cas oyo nyonso asepeli na elubu oyo kohésite te benga ngai soki oza na question ya kotuna na korépondre oyo naza wana mpona korépondre baquestion na yo benganga na korépondre baquestion na yo mama ndeni mama nde osalaki yango na kohésite koyebisa yo te na kolakisa yo oza biso baparti mosusu oyo rate oyo ekoti te omonaki te eza problème te nani whatsapp na ngai ezali wana benga ngai epuis sala commentaire na yo na se ya video yo
soko sepeli na vidéo soko sepeli na ngotia like comme ça ba opela no ba koti te bo subscribe comme ça à chaque fois na zokotsa la vidéo boza komona tout ça bo like comme ça et kopesa nga courage pe makasi ya ko continuer ko sala bien asengi ba merci na ba mama nyonso na ba tata nyonso na ba nyonso tout na Congo na États-Unis na Europe bandeko nanga ba camarades ba connaissances bana nanga même et tout ça ba oyo ba koti ba subscribe ba like ba za otala vraiment bezo pesa ngai quand même courage ebele ya continuer ko sala émission oyo vraiment ba mama bo benga o pe na lobaki aza na vidéo disons aza na elubu quelqu'un qui a kosala ko hésiter te benga mama ni tala na elubu ko nengina la kisaba mama de balamba ka bonde basala pourquoi pas toyaka ka tokoluka jour tokoyoka na tokosala émission ndenge esengeli en tout cas nzaba pambola bino na bandako na bino nzaba pambola bino mingi pambola bino makasi vraiment kimé ya mokonzi nzambe reni na mabota na bino vraiment tokosa na nzambe wana na mabota na biso te parce que il est le seul Seigneur le seul roi sans y moyen te donc sans nzambe moyen te donc ndera na lobi sans nzambe moyen te donc totambolaka na ngulu na ye tovivaka na ngulu na ye toza kopema na ngulu na ye donc en tout cas ça est moyen te avant na mabota na biso na bandako na biso na toutes les activités que nous sommes en train de faire nzambe wana azala na baactivité nyonso biso nyonso tozokende oyo nyonso tozosala lelo na telemi boye ezali mpo na grâce na ye soki eza grâce na ye te na kotelema awa te na koloba oyo na koloba te donc naosenga ye merci mingi mpasi aza nzambe mpo ebele na miniti oyo baza na bapasi moko quelconque baproblème ya ndenge na ndenge me ngai na bino tozali ya kotelema ya kotambola ya koseka ya koloba nyonso to ezali ka likambo na ngolu tozongisa nkembo na masanjoli epai ya nzambe wana nasengi bino bamerci lisusu vraiment mokolo malamu et puis la semaine prochaine na kokotisa lubu mosusu nayebi no te lubuni na kokotisa en tout cas na kokotisa yango et puis bokomonaka ntango elubu ekokota na présente kaka émission disons elubu oyo ya dongo na mbisi ya mai na mama oyo asengaki ngai yango en tout cas soki amoni yango hésitez te na kosala commentaire na se ya vidéo ekosala nga vraiment babien mingi nzambe apambola bino nyonso tu nde tokutani mbala ya nsima. Okay, thank you so much.